Pour n'avoir fumwa mayele bino ba Congolais parce que vous avez battu ma sensation. Soki musicien ayembi ministre ayembi chef de l'État a Monica comme camarade naïe. Je préfère maintenant na Martin Fayulu. Yo pe bimisa d'abord accord ya bino ya lamuka. Et puis ça la meeting mobimba o expliquer accord wana. So le bio ba ibaki ba voix na yo linga yo sana nango nini kolongola Kabila. Voix yo président Félix Tshisekedi azu ezani kolongola Kabila. Kabila longwe oui. Enfin peuple congolais biso boko to mabe makasi. Mokonza la question koseka. Ozu ami pourquoi? Mokonza pesi démocratie lokola boza lokola ba pays mususu. To ko bosala désordre pourquoi? Congolais a bosana bula munyoso ya Mzee Laurent. Alongwa tolembi ye tato yo, alongwa. Ah Nzambe. Mzee akufi. Congolais asimbi mutu. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To oza na ndeko na yo aza na Londres. Yebisa ye libela. Agence de frais yango yesi eye. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Aux en nord et Angleterre, benga biso na 074 74 80 10 87. Yo zami na sud de Angleterre, benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina ndako pona kotika pe kozwa koli na yo. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndako. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo ekomi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence. Eh bien, partout où vous vous trouvez, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur notre chaîne de télévision YouTube, merci. Merci. Aujourd'hui, c'est le 30 juin, journée internationale de l'enseignement. Moi aussi, si je me mets en cravate, en costume, c'est parce que j'ai beaucoup enseigné. J'ai beaucoup enseigné. Je suis de cœur avec tous les enseignants du monde. Naïbi ba difficulté à enseignement na RDC. Merci mingi na batu nyonso ya Royaume-Uni, batu ya Afrique, RDC particulièrement, bao balanda kabiso na YouTube, batu ya France, tout l'espace Schengen, batu ya États-Unis, boza ebele balanda kabiso na moni Australie bandiko ya malembe. Je voudrais ici tout ça la analyse thème na biso ezali ya que soki Congo lelo et baby complètement. Tokopé sa faute nana. Question wana exacte que depuis Congo et beba na niveau oyo Congo a bebeli naza wana te. Nazolo bana minute oyo tokomi na président ya sika. Soki tosali eloko te Congo et baby complètement. Faute ekozala ya nani? Nde makambo oyo ngoyo nazoloba na minute oyo. Nalingi na banda totala ngambu nyonso tokoka ko analyser po toyeba nani réellement kokozala na faute wana. Na pesi d'abord communiquer muke na bato onyonso baza na Londres. Boyeba que boza wana bolingaki botinda biloko ebele pona bandeko na bino awa en Afrique parce que diaspora boza ko aider Afrique mingi. So botindite mawa en même temps et ça la biso to komi ba paresse ezaka botindaka biso tozolia mukoloni ni biso bato RDC to kotindela bino wana ezape chapitre mosusu
naoloba que na ndenge botindaka tindaka eza na maison oyo esalaka ba fret eza ka fret maison wana eza na Angleterre na Liverpool conteneur na bango dans 2 jours ezobima po eya awa na Congo so bozana makambo ya kotinda ere yango ebokende mbangu peut-être comment est-ce que bokozala na bango na contact na opesa numéro soki bozana papier bokoma plus 447 donc plus 44 quoi 74 80 10 87 na bandeli yango plus 44 74 80 10 87 numéro à mibale plus 44 74 66 43 67 59 numéro à mibale na répétition ESA plus 44 74 66 43 67 59 Cafrex soki otindi eloko ekokoma. D'ailleurs pour vous aller sur bonne page publicitaire au Etali Cafrex. Alors tuzongeli soki Congo et baby na turo tokomi faute ekozala ya nani? Ya président de la République Excellence Félix Tshisekedi avec son compagnon Vital Kamerhe. Faute ekozala ya Lamuka oyo aza opposition na RDC. Faute ekozala ya biso ba peuple to faute ekozala ya nani? Ngai personnellement na lingina sala analyse wana to sala na bino elongo oyo nyonso na koloba eza parole d'évangile te. Bino pe boko sala analyse na ndenge na bino mais tokoki koyokana na place moko soki to réfléchir bien. Personnellement félicitations mingi na président Félix Tshisekedi na largesse ya motema na ye na ndenge a raisonner mbala moko kosala nzela parce que nga na lobaki soki asali nzela te mais abadi kolukaka mbongo mpona kobakisa salaire toko résoudre le côté parce que un peuple qui ne mange pas normalement à cause de la faible moyen sala msala ezate yango na président Félix a raisonné bien tout ça la banzela tout ça la ba pont est relié et ça na biloko ebele ezalaka produit awa alimentaire na bandundu mususu na ba Congo pona biso batuzana Kishasa. Je me rappelle ninga nazaki okende osomba mbisi na baramoto ezako uta Kisangani ezako uta Équateur soki nzela esalemi okomona tango biloko bandiki kokota ebele priye kokita yango moko parce que kozala concurrence ba Congo ayena masango Kasai ayena masango bandundu ayena masango Équateur ayena masango masango anano boko somba priye kokita. Félicitations monsieur le président de la République. Félicitations ya kofongola espace médiatique pour tout le monde. Atiki bato bazoleka na ba oyo baza ya opposition. Félicitations ya kobimisa ba prisonnier politique bazala ki wana babimi bango nyonso. Et puis kati na bango bansusu babimaki mais bazalaka pour yete. Parfois soki bazola accès longité ti lelo parce que batali muto ya bimisi ngai quand même na prison. Lisusu na attaqué ye. Même si politique na ina linga angote, politique ya IDP sa bango na linga kate, a comme na crédit moral. Félicitations. Félicitations, c'est pour la première fois nazo yoka président, oh ya za penché trop sur le christianisme, sur la foi. Félicitations. Félicitations, c'est la première fois, ou disons la deuxième fois, où il y a presque toujours président civil correctement.
Maintenant, et nous connaissons nga na zako mona oyo ko sa la président de la République ako comme responsable so mboka etambolité. Et ça n'est loko moko. Et loko oyo ye président Félix a bengi démocratie. Et loko oyo a bengi état de droit. Et loko oyo a bengi liberté d'expression. Problème yangoyo. Est-ce que, monsieur le président de la République, avant que ça puisse doser belé boye la démocratie, aux étudiants qui congolais à Zanani, c'est très important. Tango aux condiments, batutu y a chaque forme, base à la libre, y a kolobandenge balingi, y a kwajir nenge balingi. Est-ce que aux étudiants qui conséquences na yango? Je voulais dire que la présidence de la République est une grande institution. Si on a un peu bien été, et ça y a que Batouazako s'adresser à l'institution présidence de la République avec facilité. Batouba komi koloba contre la personne du chef de l'État, ba phrase discourtoise, sans se gêner. Les lots oyo, bisoto sali tour pour constater que Congolais, c'est un peuple atypique qui n'aime pas l'ordre. D'ailleurs, Natanga livre moko le procès de la société congolaise, il y a professeur Jean-Paul Yawidi Mainzambi livre ce que tanyango il y a procès de la société congolaise, on peut comprendre congolaise en nani. Je recommande la lecture à Viluvroyo, Nadir Kab, Vital Kamera, na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, livre Botangango pour comprendre les Congolais comment. D'ailleurs, moi personnellement, professeur Yawidi, pour moi, je voulais qu'il soit le véritable conseiller Pembeni Nayo en matière de la sociologie sociale, la psychologie sociale. Nassali redondance pour que vous compreniez la sociologie sociale et la psychologie sociale. Pour comprendre, peuple congolais Zanani, monsieur le président de la République. Congolais Zamutumoko, ceux qui ont payé le boko oyo, à Kolinga Zoa Bramo Bimba. Vous lui donnez la main, il veut prendre le bras. Vous venez de nous donner une bonne notion de démocratie, mais nous en abusons. Voilà pourquoi Bazako Loba, avec facilité, ceux qui ont côté Facebook, au côté WhatsApp, nous sommes un seul peuple qui comprend très mal la démocratie. Baba phrase, Yabouzoba contre le chef de l'État, il ne se gêne pas. Namoni, policier Zakotia ordre. Ayebisi ba piétona. Ngai na sina kangi zela po mitu keleka bino botele makuna o sara boy pona nini na ucho karaka abe boni boyko nde makambo Félix a boy yangoyo to ana état de droit au salanga rien au moni monsieur le président de la République et loko bango va comprendre par l'état de droit. Donc la démocratie au pays sont pressé, c'est mon constat. Na pressé où il y a démocratie au pays, nous commençons à profiter et les ennemis, il y a UDPS, il y a UNC, il y a CASH, bazo profiter na katina yango. Suivez mon regard. Élément mususu, makamboso ke salemi, babetis mususu salemi. Si les chefs de l'État ne se prononcent pas, bien sûr, Okokiko Bandako se prononcer na makamunyon sauté, ça c'est comme ça. Mais ceux qui ont tikali libela kakandenge wana, sans se prononcer sur ba biloko mususu ba beko bandako salema, publiquement na République na biso, yeba que c'est parti pour toujours, batoko zangisa moyen au salamusala. Biso totali, bosali nzela ya sayo. Nzela komi kitoko mais namoni bake ko boka salite likolo ya nzela. Les Congolais commencent par cela. Ceux qui ont payé trop de démocratie à kokota na libertinage.
Ce qui peut se prononcer, mais c'est le chef de l'État, mais j'insiste qu'on se prononcer pour Babilo comme Zangatina, mais le problème de la population est dans la Katia Moutunaye et comme Tungisaye, s'il n'y a pas une parole de votre part, la faute, président, ancien président Kabila Joseph, a fouti na vinaye. Et ça qui va se coller Babilo qu'on a télévision. Batu baza kolela. Mutu Songolo, il s'appelle le chef Atongi Ndaku, Akangi Barabala. Toyoka makambwana na balimete. Je kokonde azaki kotele mapo aganga pona makambuana. Bakangi batu babakandi ko sala batur milai. Okomona batu taki batu, omone babetaki batu boy, omone bakangi na mona bakangi Eliezer ba menote na côté abandalungwa. Lokola vulgaire, baza ko tambwisaye, baza ko tindikaye. Silence oyo nyonso président de la République Kabila zaki kozwa l'ancien président. Batu ba profiter na yango balobi aza momemi maki. Abunda kate aswana kate, batu ba kotaki na libertinage. Na mona ki pe na kati ya République oyo zaki dirigé par le président ancien président Kabila, a sali caniveau. Basali a bien, batiena makadamu nanzela. 2 jours ezala qui est belé, ba congolais ba boaka salité ba immondice na kati ya toilette et à ba caniveau. Pourquoi basalaki? Ba yebaki déjà que Kabila a kolobate, Kabila a punira kamutute, Kabila a kanga kamutute à part ko kanga opposant. Parce que toyoka ba dossier est belé. Il y a pas de détournement, il y a pas mbongo moko belé. Jamais toyoka lobby na salibo rien du tout. Batu baye ko zwa habitude, bazui goût, balobi bakotika la ndenge wana, babandi pe ko sala ndenge wana tous les jours et puis batu tout na Congo to komi batu ya corruption, to komi batu ya conclusion, to komi ba fourbe, vol, viol. Lelo yoko kutana na dossier munene ya boye. Obundisa yango. Yangwana ngai, en tant que patriote, analyste, il y a un événement sociopolitique, Nazako essayer de quelque chose et que, monsieur le président, qu'on sa biso démocratie et le cas dose T. Sinon, toko komana libertinage. Ce que je dis, je pèse bien le mot. Namikolo yo phrase komi. Ordre, alors je suis dans l'état de droit. Vous n'avez pas à me bousculer. Vous n'avez pas à me dire ce que vous me dites là. Je suis dans l'état de droit. Au moins, ndenge congolais, oyosa ko diriger comme peuple, ndenge azalaka. Et comment ndenge wana? Nazape koloba. Ce qui bon meki kaka kosala un jour, monsieur le président de la République, parce que na mona ki bonne volonté à maman Olive. L'épouse de l'ex-président, Azasali Sakabatu, après 6 mois, et l'okomuke, ba Congolais, ba nyonso, ayo kanzala, aye na télévision, Maman Olive Zawapi. Azwali Kambo na cité Maman Olive Zawapi. Yangona monaki lisusu, lorsque votre excellence, monsieur le président de la République, Félix, tango edaki Maman Oyo, na côté, ya nani Lingwala, a télémisaki cortège, yo télémi résoudre le problème ya ndaku, bazongi sabilo koné na ndaku bakotola dossier sima. Na yoka ki bamusu bazoloba, papa président talela biso likamboyo. Les chefs de l'État, c'est bien au principe de démocratie na gauche, mais foué zara na droite, poto yeba, notre droit commence où, ses limites où. Parce que nous les Congolais, c'est ça que nous sommes. Soki musicien ayembi ministre ayembi chef de l'État amonika komi camarade naïe. Pourquoi Congolais soki opesi tellement na foué sinon à kozwa yango a balolio comme camarade. C'est le seul pays où je trouve bazoloba facilement injure. C'est le pays où je trouve bazoloba facilement contre un chef de l'État. Baofinga Dirka facilement. J'ai vu le Congolais mentir au grand jour que
Le DIRCAB Caméra a donné 150 000 $ à d'autres. Mais image au total là qui. Et ça dit qu'il y a 2 000 $, sur 2 500. Ce courage-là doit disparaître. Il faut plutôt nous donner le courage de rendre notre ville plus salubre. Tout le monde a salité, tout le monde courage. Salité à cause de la propre visite tozali. Salité à cause de la musala. Salité à accompagner ma cause. Mais biso, excusez-moi, tous la démocratie et puis ça veut dire courage. Il y a accompagner ma cause, courage. Il y a bongisa mboka, courage. Il y a la propre courage. Mais courage, il y a bêtise envers une autorité sana. Depuis le baki que état de droit mutoza libre, makambo bazali qui sala facilement devant Joseph Kabila, ba comme sala le yango. Koloba facilement. A sala remarque le camarade. Azoko c'est le makambo le camarade. Azo finga yo facilement. C'est ce que nous sommes. Non. J'attends, peut-être tant que le gouvernement, le ministère, on pourra suivre ces dossiers. Monsieur le Président, les Kambo Moussouf, et ça y a que, les combattants, les militants, il y a eu des personnes qui ont un combat, une lutte, ils méritent mieux, c'est vrai. Mais le mieux n'est pas à Mongo, parce que tu n'auras pas l'argent. Oh, vous n'aurez pas, excusez-moi, Monsieur le Président, vous n'aurez pas l'argent. Il y a à chaque mois. Non, il faut qu'on travaille. Mais apparemment, dans mon ineti, IDPS est comme moi, et ticket. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin des gens que vous avez mis en place. D'Augustin Kabouya, de Jean-Marc Kabound, a commis vice-président assemblée. Luka Moutako remplacé. Ils ont besoin, il y a pas professeur Chilum. Ils ont besoin, il y a pas Peter Kazadi. Ils ont besoin de tous de Jacquemin Chabani. Bateau Bazaï comment na bango régulièrement, base à la régulière na bango. L'inconvénient c'est que tant que vous tika bango tamulai. Moi na oyo papa mon akate sur la katena ye, maman tout le temps absente, ba edikakaye na nzela. Pour preuve makamuna zoloba. La Mouka aye ko sala meeting, monsieur Fayulu Zoloba na félicité ba combattant ya IDPS. Soki adversaire na yo aza ko féliciter ba lieutenant na yo yeba ke basi ba côté li yo. Là c'est très important. Je ne vois pas Fayulu qu'on remercier les combattants. Pourquoi? Parce que démocratie yo pesaki et pesaki courage na ba combattants ba kende koloba o président Faya ko lakisa biso accord ba signaki na président Kabila. Na lundi na meeting ya dimanche monsieur Fayulu Koloba que tous exiger na président Félix Alakisa accord. Ngai siko na lobi monsieur Fayulu. Lokolo yebi ke accord ezali. Yo lokolo zanango bimisa yango. Et loko wana bakoti sango na mutu ya bakombate a IDPS que accord moko ezali quelque part nde ekopekisa yo ko travailler même si Bakamozo Sala, ils ont l'accès indépendance na yo, c'est fini, le Congolais comme il est fragile, a comme il faut croire na boba reza ko tambola. Et en même temps, je dis comme Fayulu exige, à mon accord Bosignaki, je préfère maintenant na Martin Fayulu, yo peut bimisa d'abord accord ya bino ya la Mouka. Et puis ça la meeting mobimba, on expliquer accord wana. Surtout, naïsika bazoloba, il faut ça là 2 ans comme président de la République, 3 ans au tikala, oya ko expliquer ango. Accord nabino wana, 3 ans wana, eko tikala na musalani. Accord nabino wana, manifestement, boza ko violer constitution, oya ko expliquer population pour nanini. Oya expliquer de
oza kosenga na président Félix apesa accord. Eza habitude na yo. Ok, na cour constitutionnelle qui a gagné na 62%. Balobi pesa preuve, okomo senga ngo epa ya nanga. Il appartient à celui qui allègue le fait d'en apporter les preuves. Ba commission qui tangi beleti. Comment au fundi, okomo koluka, muto fundi apesa preuve. Yo pesa preuve. Expliquer les sous la mukambongo e beloto qui est 3 millions, ba pesa ki yo, bozwa ki yango wapi. Yaka ko expliquer pe batu que ngai nazo expliquer yangai ba secret ba accord président Félix a expliqué pe yaye expliquer na ba combat ba militant nous ba ki ko yamba yo na Sainte-Thérèse. Je pensais que tu allais leur dire mon Ibrahim Azanani. Il faut expliquer. Oui, expliquer batu comment Kagame azalaki ko soutenir yo. Il faut expliquer na lamuka na meeting. Et puis, M. Fayoulou profite de la démocratie que le chef de l'État nous donne, décrète, où vous voulez utiliser des termes que vous voulez, néanmoins la démocratie, le président, M. Fayoulou, traite le chef de l'État avec simple, je ne sais pas qu'on qualifier, il dit que le président Félix, c'est une marionnette. 2, il dit le président Félix, c'est un effet placebo. Est-ce que phrase oyo lobby Soki Zalaki, un vrai dictateur, il y a quoi bimsa? Ou bien Soki déjà dans Wazaï Kouta Angleterre à Zoya, assez yoki Osho Kangi Batumusu Valuba qui bêtise. Est-ce qu'il pouvait le dire? À lobby non, na finga kaye na meeting, ba koleksango na RTNC parce qu'il y a fungo la démocratie. Attention à la démocratie à Bongo et que ça difficile ko ya ko freiner yango. Yango nazo recommander na chef de l'État livre soko tangi yango koyeba okomona congolais zanani. C'est écrit par un congolais le professeur Yawiti. Dans l'exemple musu Cezali ka repa na yote ba osala yango ba congolais. Monsieur Fayoulou a mesani saki bat congolais na kobine la kabango liboso na bango. Maintenant bisika nyo sozo kende bazo bise bina. Mais ya lobi c'est moi le président élu. Un président élu, une population qui le dit bina a binipe. Congolais mekakandenge wana. Opinirite akei pa mususu, opinirite abakisi pa mususu ti akusakana nayo. Lelo même la Sainte-Thérèse d'image ba abini lisusu. C'est ça les Congolais. Alors, je voudrais prendre la mouka. Nabisika no sonazoloba, bino population de Bokotuna Bokoloba, nanya ko sala responsable. La mouka tango bozala ki bino nyonso kuna na Genève, ava bokabwana. Boloba ki objectif feza moko. Kabila Longwa. Kabila Longwa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Bokabwani Mouké, Félix na, monsieur le président Félix, na président Kamere, Kabila Longwa. Ah, botika la dit soki 5, Kabila Longwa. Vous avez un objectif moko. Mais tango balongoli Kabila na elo oyo. Pona nini bosiliki awa? Bokomi kobundisa elo oyo. Quel était réellement votre objectif? Parce que l'objectif est ça qui est à l'ongwa. Oya longoli yo siliki, c'est-à-dire ozalaki na posa kolongola yangote, ozalaki na posa makamusus. Ndeo efalolo bana meeting na yo que objectif est ça qui a kolongola président Kabila, mais lokola président Félix a longoli a comme président de la République na siliki parce que pesa parce que so lobi o ba yibaki ba voix na yo linga yo sala nango nini kolongola Kabila voix yo président Félix Sekedi azui ezani kolongola Kabila longwe oui oza ko intoxiquer population lobi non le président Félix nde a empêché Kabila kende bande ko empêcher nani le président
Kabila kende kia voyage à zongi. Y'a mouta yebisa ki ozonga. Maintenant soki kolongola Kabila zana oyo mususu ele za koloba. Élection est parce que kolongoli. Soki za kolongoli na makasi, sikonga na poser question. Memba Jean-Pierre était vice-président. Et il avait une armée ici dans ce pays. À l'Angola Kabila. Mouzito était son premier ministre. À l'Angola était. Katumbi était son gouverneur puissant d'une province très riche. À l'Angola Kabila. Nyamwisi qui fait la rébellion depuis toujours. À l'Angola Kabila. Ce que Yom a dit dina décidé. So ba pêcher place le gros lobby na pêché 2 jours à démissionner à pêcher kolongola Kabila nani. Population yo bozolanda. Pour réfléchir ndambo. Pour réfléchir ndambo kolongola nani. Hôtel ya pamba bakangaki okokaki te. C'est oyo mutozo finga pantin ozoko finga ye que azali effet placebo ndefungoleli hôtel. Ndo ya tiki lelo RTNC ozali kolula oleka ozoleka grâce à lui. Enfin, peuple congolais biso boko to amabe makasi. Mokonzi alaki soko seka. Ozu ami pourquoi? Mokonzi apesi démocratie lokola boza lokola ba pays mususu. Toko bosala désordre pourquoi? Nzamba sala biso na matière nini? Nazu exemple moko. Mzee Laurent Zalaki awa. Alobi toza agressé. Tosali de ton limite comme pembeli na ye. Mais avant comme président de la République, Bougera ebisaka ye. Bwana mzee. Omoni bato bazo betelo maboko, bangwana bakobakelo mabanga. C'est que les Rwandais nous connaissaient déjà. Nous on ne connaît personne. Ton fan dit bazo étudier biso na bangolais ba Rwandais bazami mais nous distrait. Mais ton lingi lo comme pesa ba kombo. Tango président Laurent a eu problème na ba américain, na ba français, na ba belge. Ba lobby to kosala ndenge ni lokola peuple alingiye. Ba belge ba lobby non peuple na zaka kolinga lukuta ako abandonner. Tout ça nini ba français ba kangi carburant. Carburant comme difficile ya ko gagner on a Kinshasa. Congolais a bossana bula munyoso ya Mzee Laurent. Alongwa tolembi yetato yo, alongwa. Ah Nzambe. Mzee akufi. Congolais asimbi mutu. Engaye, Mzee nabiso, engaye. Olelini yotaki koloba walongo. Les Congolais, on se dit finalement, vous aimez quoi? Pays pourquoi ça ne nous fait rien? Ça est dans ces livres. Congolais, c'est écrit. Natanga livre belé, na yeko expliquer makambo mususu comment nanga génie te. Natanga ba génie. Le même Congolais, ce qui a sali musala mabe a bebi sinyonso oyo président Félix Azako sala na batonaye, kaka Congolais a côté mais la Félix a bando kofinga. Kaka Congolais azo bete la Fayulu Nzembo Fayulu azo bina na meeting, kaka Congolais a kofinga. En conclusion, selon Gaï, ce qui est que to bebi si occasion en or. Oh, yo ba pesi la président Félix choisi par Dieu, j'insiste, ba signe Zalaka. Parce que la Mouka, Azalaki na RFI, Azalaki na TV5, Azalaki na RTBF, Azalaki na ba télévision mususu ya poto, Azalaki na ba Mo Ibrahim, Azalaki na Kagame na Sima, Azalaki sikoyo na batu ya mbongo, mais a échoué. Félix n'a mere na moyen mukebaleki, c'est Dieu. Franchement, c'est Dieu. Est-ce que la Mouka c'est vrai à l'Ingi Congo la vie? Non. Parce que tant que le Mouka a payé mot d'ordre na ba député na ba voté, ba gouverneur FCC,
C'est clair, batika koya kozoloba que tolingi to changer moka Kabila kende. Ba yebaki que autorité morale ya FCC eza président Kabila. Mais bo appuyer ba gouverneur, ba comme ya FCC et puis vous dites à la population congolaise que vous aimez le pays et que bien de beaucoup diriger le pays. Wanezabla. Papa Oyo a commis la théorie de fou. C'est M. John Alandina a commis awa et le comment soki to raté ko sala ba propriété réelle à Congo autant bazwango en Amérique. Alobi la RD Congo 51e état des États-Unis d'Amérique. Soki Amérique akangi mboka na biso na makasi ya komisi yango état fédéral moko ya ye ngai na kondima parce que fasto tozali matière aux ambassades biso pour tous en Congo nous ne méritons pas. Mais essayons de rattraper ce temps perdu na moment où yo ba pesi biso. Sinon t'es inutile de pratiquer théorie à mutu oyo John. C'est-à-dire déjà tous ont utilisé état na biso congolais budget en dollars, na ba société salaire à bateau en dollars, aucun de la clinique en dollars, na église mabonza en dollars. 51e état ya États-Unis. Botanga manuel oyo bokoyeba nini eza na kati. Pona bo fungwa mamayele bino ba congolais parce que bozaka bato ya ba sensation. Le port soldat Senghor alobaki. L'émotion est nègre. La raison est hélène. C'est vrai, nous avons une émotion. Ayoki di kamambara mukwa panzia gangia lobi sans raisonner, sans analyser. Abandi bana moko nako ina mutu. Agi déjà quand écoute boyete, il y a des arbres ata moko, on ne raisonne jamais. On ne raisonne alors jamais. Botanga, l'art des pieds propres. Livre oyo, bokoyeba makambo ebele. C'est un livre de Nestor Kisenga a commis, so botangi peut-être maïl la biso kofungwa. Natangi livre oyo. Le massacre de Lubumbashi, écrit par le feu Louis Koyagalo, qui était mon gouverneur. Moi j'étais au Katanga, né là-bas. Je l'ai connu. Un jour, na sa photo, ngana yebo yeyo. Tanga livre oyo. Oye papi makamususu. Na époque, ezalaki ndenge nini, mais vérité ezalaki ndenge nini. Le petit recueil de citations de Lumumba. Mingi balobaka ba Lumumbi, c'est mais penser à Lumumba. Il y a quelqu'un qui a écrit. Ochimo édition. Ochimo nde bakomi makambo oyo ezali awa bokotanga Lumumba loba boui. Tokobanda ko analyser loko ina bino prochainement. Ba livre ze belé na koko lakisa wati. Na bibi se chantier pour na lakisa bino que ne pensez pas que sokinga na lobi loko na lakisa bobetelanga soki maboko soki ninte na tangaka na kenda ko sa ba recherche na sala ka ba déplacement pour avoir une vérité à venir vous donner. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozana ndeko na yo azana Londres. Yebisa ye libela. Agence de frais yango yesi. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ozana Nord ya Angleterre. Benga biso na 074 74 80 10 87. Yo ozwami na sud ya Angleterre. Benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina ndaku pona kotika pe kozwa koli na yo. Olingi yo tinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndaku. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo ekomi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence.